Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino basango oyo ndenge nini toyebisaki bino mokolo mwalobi congolais pe congolaise ndeko salakeba salakeba salakeba. Ndeko tolobaka yango tango nyonso tango olongwaki na Kinshasa po ya na poto oyaki na bit moko bit yango ezalaki ete oya koluka vi na yo pe osunga libota na yo. Oyaki awa na poto te po bakomisa yo lelo lokola punda po ete mwa dire o na yo o ezali kovanda pembeni okoki kokanisa ta bapara na yo na Afrique ekendeke pa ya bato mosusu oyo bakomi koya kokosa bino na bamasolo ya lokuta. Bandeko babolingo tokoyebisa bino il faut bomonaka mosika. Liti ya Congo oyo bato mingi lelo bazali koloba ete Congo mboka na biso to bunda pona mboka na biso. Bandeko vrai liti ya Congo ezali ete yo moto yaki na poto ozwi mayele okei kopesa implice na mboka na yo. Liti ya Congo ezali te ke yo moto ya na poto kala oyo ndenge babengaka kumfwa kumputu oluka ndenge nyonso ya kokende Congo omona te occasion ya makambo ya Congo ekokutana na yo ale okomisi yango occasion pona yo ya kosengaka bato bambongo ya kokosaka likambo boye salamaki il faut to sala cotisation to tia mbongo pembeni te. Bato baza kosala babiloko wana toza kobenga bango ba cowboy fatigué ya kosengaka bato bambongo. Ndeko liti ya Congo ezali te na ba jeune bino bozali kosala. Bandeko depuis quand bato basi babanda kosenga bato bambongo soki tozwi na bamakambo ya badongo bandeko boyebi ndenge baliaka bino bambongo ezali na bamakambo ebele oyo baliele bino bambongo bambongo yango mpe place ekendeke yebanaka te ndenge kaka ndeko mwasi mokolo mosusu akomeli biso alobi ete bandeko bolekisela ngai message opo ete ngai mpe nazalaki mama combattante na participa na bamakambo ya bareunion bamakambo ndenge na ndenge kaka bacotisation obopesa mbongo po tokosala boye banini ntango balobaka basekaka pe te baza koloba mpenza na baimer moko okomona mpenza ke ya serie. Me ndeko mwasi alobi ke na suka na yango ayaki kosutuka bato wana basalaki je moko bambongo wana ntango bazwa babomba yango bazeli bamweleka ale nsima na yango babandi kosala baevre na bango kosomba bamituka banini mpe bakomi bato ya lolendo. Yango na tozali koloba ndeko keba moto akosa yo te ke bopesa mbongo po ete ndenge ezali wana soki tokende na Congo tokosala rebellion lokuta ndeko moto moko akokoka lisusu eloko te po ete bino moko bomoni bozali bana mike te. Di ero koki kotindela ta mama na yo na mboka ubie koko na yo na mboka ubie papa na yo ubie banleki na yo oza kokende kopesa yango batu moko oyo ke
tango bazali kozwa bambongo ale sika bakutanaka baza kosala feti bakomisi bino lokola bampunda na bino. Bandeko botala kaka ndenge bato oyo baitilizaka bato. Nakopesa bino ba exemple ezali ebele bandeko. Tala bato oyo tango bayaka kozwa bino tokende marche bandeko lelo marche tokosala marche wana komona esengo bandeko na biso ba congolais. Mais tango ekomaka ete bino batongo bolandaka bango bozwaka problème tala ndenge basundolaka bino. Bandeko toyebisaka bino bamakambo oyo nayebi te soki bokanisaka tango tolobaka yango tosalaka liseki. Mais nayebi ete mingi basi bakomprendre lokola ezali likambo moko kaka ya ba combattant ndenge bato mingi balingana bango koloba na cc mais ebele basi bakomprendre. Ndeko sokoza na 10 euro na yo kopesa lisusu bato yo te o Félix Tshisekedi o Jano Kabuya o baza koya o tosalaki boye o tosali boye mpona stratégie lokuta eloko eza te. Bazalaka na bango pe na plan B te ezali kaka makambo ya lokuta baza koya o plan B siko tolingi tokota na plan B makambo ya lokuta. Plan B na bango ezalaka les 6. Les 6 eleki plan B monanité. Siko bakomi koya lisusu o tolingi plan B po baluka ndenge nini ya kobenda bino bambongo. Bandeko bomonaka mosika. Bomonaka mosika. Le 6 décembre c'est le cas. Balobaki le 6 décembre nde plan B bokomona makambo mais plan B yango yango wapi. Pe likambo ya kokamwa bandeko. Tango bakomi komona ete bato mosusu bazali kobunda na terrain babandi non bopesa bambongo mpona bacombattant bazali kuna na sur place na Congo bandeko. Bambongo wana bakomi soki neti bapesa ezali 1000 euros. Ale bazwi remonte so balongoli 400 euros, bazwi 600 euros batindi na Congo. Bango moko ale bazwi 400 euros wana batie na makambo na bango bien babandi kosalela bambongo wana. Bomoni ndenge baza kosakana na bino. Yango na tolobi bandeko bozala mayele. Pe bandeko tokoyebisa bino ete ifo boyeba yango. Makambo oyo ndenge bazali kozongisa bato na Congo. Mingi lelo bazali koloba ete non ndenge ezali na Belgique asa banda kozongisa bato kala. Oui, likambo te. Belgique asa banda kozongisa bato kala. Mais ezongiseli ya mbaloyo somo bandeko. Bakomi koya kolokota bato tina bandako bandeko 2 fois te. Bandeko tokoyebisa bino eloko moko po kaka bakongolais bayokaka te bakongolais basalaka neti ata bazomona makambo ndenge ezokende bazosala neti bazoignore mais tokoyebisa bino ndeko komikosa te mondele aza neti mutu mwindu te. Mondele soko ozosala babétise na yo mondele akotika te azosala neti azomono te mais aza kozwa kaka babonne note aza konote kaka wana yuzo sala non nabimi ganka biso baganka biso boye boza ko sala mais mondela tango mondela yaka kozwa décision bandeko oyo kaka ete milelo ndenge to moni lelo na ba makambo oyo ya lipapo oyo ndenge bakomi ko pesa bato bandeko na koyebisa bino pe lisusu eloko moko boyeba ete makambo yango ekomi ko frapper partout na Londres kuna boyebi bino nyonso tu chaîne oyo ya Boni Tongomo. Chaîne wana ya Boni Tongomo bandeko esi ekoti na liste rouge ya la police oyo etali makambo ya criminalité. Ba pesiye interdiction akoki kolekisa lisusu ba émission te oyo eza kolobela ba makambo ya eza kolekisa ba makambo ya ba marche ya Congo ya ba congolais kuna na Angleterre. Donc nakoyebisa bino ke makambo oyo frappé partout ndenge tolobaki ete Angleterre ako frappé, Belgique ako frappé, France ako frappé. Donc ndenge ezali na 2 fois te. Ndenge pe toyebisaki bino en Allemagne déjà 10 Congolais oyo bakangaki toza ko informer bino déjà basi ba transférer bango na Bruxelles. Boye tozolo babo baza déjà na aéroport ya Zaventem. Donc mikolo yo ba européen baza ko sakana te bango baza na ba problème na bango nanu ya makambo tali union européenne na ba crise économique oza ko sala na bamboka na bango bino boza ko linga lisusu ko ya ko bakisela bango ba makambo bandeko mikolo yo 2 fois te pe ndenge ezali wana bandeko chaîne pe ya Congo mikili bazali na grand problème po ete police criminelle ya Canada
bazui dossier na bango bandeko mikolo yo deux fois te. Mikolo yo deux fois te bandeko ndenge zali wana. Police criminelle ya Canada azwaki ba image mwa mingi ya bato ya Congo mikili a visionaki yango. Police ya Canada ayaki kopesa ok donc ba monete bato ya Congo mikili bazali o inciter ba Congolais na kati na NP bazali ko sala propagande ya ndenge ya ko sala criminalité na kati na ba mboka na bango. Donc ndenge ezali wana boye bakaete convocation ya la police ya anti-criminalité esi ekwei na maboko ya ba representant ya Congo mikili o bazali na Canada. Donc mikolo yo ezali deux fois te. Bandeko ba bolingo ndenge toyebisaki bino kaka na Belgique kuna moto epela esi eyindi. Yangana tozali koyebisa bino bandeko. Il faut ba Congolais boye bakaete bato bazali koya kobimisa bino o tokei marche boye ndeko ko kanisa te ke soki ndenge sala yona ba Congolais ba telemi to ningisi ba bandeko. Oui, bon ningisi likambute marche pe ezana ngo permis problème ezate mais eloko bino bo salaki na Belgique wana ezalaki lisusu marche te koma ki vol bo preparaki eloko wana po bo sala nde vol yango no moni lelo ndenge sukeli bino bandeko mikolo libumundunda eza ko sala ba aller retour pamba na kin bandeko bato pe basololaki na mese wechi bandeko toyoki ke paraît-il ndambu basi babwaki bango na leo eza somo bandeko eza somo yango na bandeko ba bolingo toko sala nyoso to luka to zwa contact na Monsieur Zombie oyo azali kuna na Afrique du Sud oyo ete toko sala émission to passer interview na ye toko tuna ye ba mituna toko lekisa yango pe to tuna ye po ete Zombie nde mutu ko pesa biso ba information ya sûr ya ba makambo oyo ezali koleka na Afrique du Sud pe tozali koyebisa na bandeko o bakolanda émission oyo na Afrique du Sud tozali na besoin ya kozwa contact na maître Zombie kuna na Afrique du Sud po tolingi tosala émission en direct na ye yende mutokolo babosolo po ete ba makambo nyoso to tozali kolanda na ba chaîne mosusu o ba combattre Afrique du Sud ba lobi boy o boy nyoso to lokuta na lokuta ndebo kozwa vraie version tozali ko luka tozwa contact na maître Zombie Afrique du Sud toko solo la na toko sala ye interview pe na banziete bokolanda yango yango no moni ete bandeko ba bolingo il faut tozala éveiller biso ba Congolais bato mingi awa na poto lelo bandeko mitu na bango ese baby bazali ebele oyo mitu e baby mingi ndenge bazali ya bandeko mitu e baby ezali na mwana mobali moko babengaka ye tango azalaki na Congo babandaki kobenga ye vie mbuta mafwa mais awa tango akomi na poto a changer kombo akomi Thierry le Commando mwana mobali wana bandeko tozali koloba ye penza soki bazongisi na Congo il faut pas mema ye mbala moko na CNPP po ete mutu na ye eza kosala malamu te azali mwana mobali moko mutu ese zika kala pe bato ya Canada ya nani ya bato ya Danemark pardon bato ya Danemark bapesaki biso ba nouvelle balobi ete bolandaka mwana mobali oyo te po ete mutu na ye esalaka malamu te pe balobi kuna na Danemark asila kobebisa bandeko basi ebele kobima na bango pamba balobi bayebi ye bino moko boutaki komona mikolo elekaki bandeko abimaki liboso ya kamera lobi nini o awuti kozwa formation ya 45 jours na Yemen bandeko akokende kala te po ete alelisa na Congo bandeko toza komona kaka ndenge nini aza kotepa bandeko sikoyo aye lisusu na marteau bandeko babolingo tokomona bacomédien pe bato babengaka ye Thierry le Commando nzoka vrai kombo na ye ezali le vie mbuta mafwa oyo penza bayebeli ye avant longwa mboka po aya awa na Congo babandaki kobenga ye le vie mbuta mafwa wana kombo na ye penza
Thierry le commando wana ezali kaka bakombo aye komi pesa awa le vieux mbutama fwa kombo na ye pe moto apesi biso ba information alobi ete abebisi bana basi ebele na kuna na Canada kosimbasimba kobabababa balobi azali moins sérieux ndenge bozali komona ye wana yango na tolobi ete il faut Joseph Kabila sala nyonso ona batonga ba centre belé po bato bakobanda kokende na Congo bakobanda mingi bakobanda kouta poto mituna bango esi ebebi neti ya mutu oyo babengi soi-disant Thierry le commando nzoka kombo na ye le vieux mbutama foi ye il faut basala nyonso po ete bakoka kotala kana ye po ete azali moto il faut azala na hôpital po ete mutu na ye za kosala bien te azala ba problème. Maman Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger uti koloba. Bato mingi na poto ndenge bozali komona bango mituna bango esi baby. Mituna bango esi baby pe mitu ezali lisusu kosala malamu te. Mwana mobali yo bozali komona. Kombo na ye ezali bongo le vieux mbutama foi. Oyo penza kombo babandaki ko benga etango azalaki na Congo. Po ete bato mingi bazalaka ete tango azalaki na Congo, okomona azalaki na kombo na yo bato bayebela ke tango kokoma na poto a changer kombo bato bakomi ko benga ye na kombo mosusu. Ye kombo na ye ezalaki le vieux mbutama foi. Thierry le commando oya mi pesa ye moko me kombo na ye penza le vieux mbutama foi. Yango wana bandeko babolingo. Ebongi malamu. Meme bakonzi ya Danemark basala makasi po ete bameka kokutisa ye na monganga po ete docteur atala mutu na ye azali na ba problème mutu na ye ezali kosala te. Ye ozomona moto mobimba azalaka wana okomona alati veste azwi na chemise atie na kati azwi na pantalon alati okomona veste couleur mosusu, chemise couleur mosusu, pantalon couleur mosusu, na se ya cheba chaussette te azui sapato alati. Babilate la mwanza. Donc motu na yezo sala malamu te bandeko. Yango nanga na talaka tangu na mona ga ba congolais pe bazako tala ye bazako koma bazako féliciter nazako tala na biba yebi malamu te bandeko. Azali moto moko ifo azalande na scène pepe. Po ete motu na ye ezali kosala malamu te motu na ye eza ya kododoka kaka ndenga yebisaki bino eke azalaki na Yemen asali formation ya 45 jours nde siko azali kokende na Congo bandeko ezali pasi mingi pe mawa nde moto ya boye oyo bino ba Congolais bokoloba ete yenda kokende kosala likambo na Congo yango na moni ete meme liti yango bato bakomi komona ete ba aventure tondi mingi na kati likolo ya bato ya boye. Bazako ebisa bino ba makambo mosusu bino moko tango bozali kotala bozali meme na ko regretter bolobi mais oyo modèle ya liti ya ndenge nini taka ndenge bozali komona vieux mbutama foi lelo akomi Thierry commando okamwa bandeko babolingo sikoyo tozali koyebisa bino likambo oyo kaka ndenge tolobaki ndenge bakomi kopesa ya kwenda na ba Congolais kuna na Belgique. Bandeko babolingo tokosenga na ba Congolais ndeko tangu oyaki na poto olobi ete obimi na Congo po ete oye koluka vie tolobaka yango tango nyonso pe tokolemba te tokorepeta ata 1 million de fois omonaki esika bato ya IDPS bayaki te po bapesa bapara na mbongo po baloba ete bozwa mbongo po mwana na bino akende na poto tangu pe oye na poto awa bandeko obetaka kaka mutu yo moko pona kotindela bapara na yo me boni lelo bato mosusu bakomi kolinga kokomisa bino bapunda na bango po ete bino bozwaka bambongo bopesaka bango na makambu na bango o pe bayebi ete bakoprofite na yango ya après me bazali kokosa bino pona makambu ya Congo. Bandeko ezali na bato mingi baloba ba makambo no violi ya ba mama na biso ba Rwanda bazali ko viole me lelo oyo ekozala malamu mingi tolakisa na ba Congolais vérité na makambo oyo etali ba viol kuna na Congo. Oite lokuta eleki mingi ebongi ete ba Congolais bayeba
ndenge nini makambo ezali koleka po mingi lelo batikali na motuke. On dirait chaque jour ba Rwandais baza kokatisa na frontière pour na koya ko violer ba mama na biso. Mais tango te ko tala na ba enquête to salaki nzoka nde ezali nini? Ezali ba utu oyo ba kimaka o ba kota oyo lelo ngwanda koma ko servir bango na ba konzi mosusu oyo bazalaka pe na kati ya ba rebellion na bato oyo ba Roger Lumbala oyo batikala kote kuna ba utu wana bango nde moto bazali ko créer terreur ko violaka ba mama na biso ba makambo ndenge na ndenge yango na ete lelo tokosala tu to lakisa bino to monisa bino image pona ko lakisa ndenge nini bato bazali na kati na kozanga koyeba pona koyeba histoire ya mboka na biso Congo malamu yango na lobaka tango bino bogangaka ba mama na biso bazali violer ndenge zali wana ba Rwandais bazako ya ko violer ba Rwandais wapi kaka ba soldat na biso ya ba nani ya ba Congolais ya ba mai na ba utu oyo ba kima guerre oyo bazalaka na est na Congo bango nde moto bazali kosala ba safasu wana pona yango bandeko tokoloba mingi te na kosenga na Papa Botamba balancele biso ba image po ete bato balanda histoire malamu po boyeba tango bolobaka likambo ya viol ebongi malamu bato pe bafungola matoi bafungola miso balanda nanu makambo oyo pona bayeba ndenge nini makambo ya ba viol ezali kosalama na este po ete lelo bazali kokosa kaka ete ba Rwandais de moto bazali kokatisa na Rwanda pona koya na Congo pona kosala viol ezali kaka ba Congolais na ba Rwandais oyo bavanda na este oyo bakimaka bato ya Biarimana oyo bavanda na Congo bango nde bazali koseme terreur kuna na este yango na omoni ete ata tango bato bagangaka ba Rwandais bazali kokatisa pona ko violer ba mama na biso lokola ba mindele bayebi histoire malamu omonaka ba repondaka bino te balobaka pe eloko te bazali kotala bino kaka lokola bazoba po ete baye komona bino moko ba Congolais boyebi pe histoire ya mboka na bino malamu te totikali komona te ata combattant moko awa aloba ete ba soldat oyo ya ba mai na oyo ya ba uto ba kota na mboka na biso bazali ko semer terreur bango kaka ba soldat oyo Kagame azali kotinda na ese et puis ogoyoka Joseph Kabila azali ko violer ba mama na biso donc ba accusation moko zomona kaka te sans fondement bandeko yango na bandeko ba bolingo na tango oyo na kotika nano Papa Botamba a balancé biso image et bongo sima tozongela masolo na biso ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Kama mwili unasikia inakupuse uonane na mwanamke hauta kuwa na maîtrise tena direct unaenda mtafuta bafie wakati shie tulikuwa naenda wakati ya kuviole tulikuwa na bakamata tunabatia manguo mkinywa hakuna kusema anakuwa sana kuko biba na mkamata hivi juu ni mukarche batu habata siki tuko tuna mwenzako anatoka we unaingia baka saa mnaisha unaenda
Depuis 1996, plusieurs guerres ont dévasté la République démocratique du Congo. 30 000 soldats servent sous les drapeaux dans l'armée nationale. À part ça, plus de 50 000 combattants sont actifs. Plus de 150 000 femmes et filles ont été violées. Plusieurs ont systématiquement utilisé les viols comme une arme de guerre. Les militaires, d'abord l'armée, c'est les piliers de la sécurité nationale. Et pour qu'il y ait sécurité, il faut d'abord que la femme soit respectée. Les militaires doivent respecter les femmes. J'ai beaucoup parlé avec les militaires qui disaient que partout où nous passons, si nous avons vaincu nos ennemis, les femmes deviennent comme des butins de guerre. Donc on prend une femme comme une chose. Raison pour laquelle nous devrions éduquer les militaires que quand ils combattent, c'est pour sécuriser et les femmes et les hommes. Il fallait chercher à éduquer les gens pour les faire voir ou les faire connaître quelle est l'ampleur du violence sexuelle et ses conséquences dans la société. Mina kia ku reception kuona daktari juu ya kichwa. Uko na bibi? Hapana. Au ya wako? Hapana. Ulisomaka? Ndi. Mpaka kunivo gani? Ya deuxième CO. Unafanyaka kazi gani? Niko shomer. Uko shomer? Mimi naona unavala shako ya jeshi. Hauko kama mjeshi? Ndi, nilitumika kiaskari na nikatoka. Sasa kufatana na gisi huko, nini nje natuma unafika hapa leo? Jeshi nini nje kusiana? Tulikuwa bia mingi juu tulikuwa nakunywa machamvre na kupika watu, kubaka, biote tulikuwa nafanya desordres tu za mingi. Mabeti. Ni vitu mbili. Nilikuwa kanafanya commerce ikaisha nikahomba. Ya pili nilikuwa kana fiancé wangu akaniacha akanikoroga. Kisha njo nikasikia kisilani juu ya ile, njo nikaingia nikasema nitakuwa sasa soda juu ya madeception ya maisha. Tulifanya simwa kusudi kutupatia hata miti ya suforme ya arme. Kisha pakakuwa na tufundisha gishi jeshi anapashwa aishi.
Wakati bilianza wa population ilikuwa ikituunga mkono wakati tulianza, maana walikuwa wa chef, maana hakukuwaka salary. Population walikuwa wakipita kwa bakaji, huyu anafanya bunga, tunapata gisi ya kuishi. Lakini wakati population walianza pinga gisi ya kufanya ration, ndio wakati tulianza kujidebrier sisi peke. Lakini bwizi njo ilikuwaka zaidi na ile ubakaji me. Juu grupe yetu mara mingi nilikuwa na 3 amis na ubakaji yangu nilifanyaka yote, hakuna malikuwa kana kosa, tulikuwa na kolabore sana. Ilikuwa ni mtoni kabambi, ilikuwa tu ni mtoni ya kwenda fulia. Tutamupatia manguo aende fula. Nilikuwa na muintimide na harme mina ikoke 3 fois. Wakati anaona vile inafanya paku asita piga masasi, memina mutishe. Anapitisha mgulu huku na ingine hivi, unamkamata hivi na unatosha nguo. Mbo kisha unamkamata hivi na mwenzako unamtia mkono na manguo na mnaikala, kisha mnenda mnafanya hivi. Tutamupiga na tunaenda. Kuna frame shangi kisha nabona basoda basharubaishi badwiri naye wa mishangi amburo ku barabali ukufule mishangi na buro kunta kuna kabarabala mafule mishangi yenyu tanachusa na fule mishangi anadwiri sherbu mvancho olimo hali ulinga mukali arangisha shura gari oshuku mandi batroko bulia oyo oyirwali hano rweshi yolidwire bunduki baduko bakala bandasha ndendere bakala bandasha kisha bana ndufire misiba jako banyentimide kisha lero gomango balinzirike kugira cyushigiro roshi che force n'ibindi ntacyo biriza buya namshibikengera bwenye. Ba ndeko Congolais bino moko bozali komona ndenge nini bato yo bazali ko semer terre kuna na este, ndenge nini bango moko bazali koloba, ndenge nini bango moko bazali ko témoigner pona kolakisa bino ete kaka bato oyo bino bobomba na Congo oyo bavandaka kuna oyo ba mosusu bazali pe ba soldat ya mai oyo ba makambo bazali kosala boyoki ndenge bazali kopesa ba témoignage na bango pona koyebisa na ba combattant ebongi malamu boyeba histoire ya mboka, boyeba histoire ya mboka, bokoki jamais kobanda koyebisa bato ba makambo mosusu kotalisa bato ba réalité mosusu alors que kuna na terrain réalité ezali mosusu.
yangana botikali kaka bato oyo ya kobelelaka bakombo ya bafemme violée mpe bozali kolia bambongo na bango kosala n'importe quoi bandeko depuis bato oyo babanda koloba likambo ya bafemme violée tomonaka soki likambo eye awa okomona bazali kosala bacotisation ya makambo mosusu okomona mpe bato ya mawa bazali kopesa bango bambongo na kombo ya bafemme violée mais totikala komona te esika basali ata baton basombela bango ata bakisi ekende na bahopito wana bakende jamais bandeko makambo tozali koloba ezali liseki te il faut kotalaka bato oyo ndenge balobaka ete bango nde baza na bolingo kaka ya likolo ya mbebo me na kati na motema bazali kokanisa makambo mosusu susi na bango ezali kaka bazwa pouvoir me bazali mpe na susi ya bafemme violée te tomonaka mosika yango na ete nzambe soki azali kotia bango contre mire nzambe soki azali kolakisa bango boye seke nzambe ayebi ntina bandeko tozala mayele tomikosa te bandeko. Mimi ninaitwa Kapitani Basima. Kwa hiyo kama tunakuja kusensibilisation sur les violences sexuelles, ni kusudi wakati soldata toka hapa anaingia mutere, hata kama ni vita gani nafika, ule soldata jua komata jikomporte vis-à-vis na population. Sai inaonekana tunazaliwa shira Kongole. Tuko nafanya nini brassage ya kuzala militaire mwenye atalinda usalama wa Kongo salama. Nyie shie peke shie na njo shie hapana nyie shie wenyewe. Donc kama mimi nasema shie c'est kuchanga shibo tu wenye tuko hapa. Hatuachangana. Ile unasema si hatuachangana na ni nyie. Hapana si. Kama nyinyi mmekwisha kuchangiwa, sisi bado. Okay. Tunashukuru. Lakini kenye kinatuleta hapa ni kwa sababu kesho tutachangana. Moka Kapiteni, sensibilisation juu ya nini? Ni sasa tuko tunapiganisha ubakaji ndani ya Kongo ya nchi yetu. Sasa umesahau wakati. Ndiyo. Wakati ya leo hamungelukia na mambo yenu sawa hii kutusumbua juu tuko agite. Na tuko na mafere mingi au propos na nyie watu wao mshapita gouvernement. Ndiyo. Na sirse hapa mnazoona watu roho hapa ziko sawa sawa wote. Na hivi mngelipasha vifata na tushapata solution ya mambo yenyewe tuko nayo na roho lishikala fasi moja. Kwa ile mimi ni wasema binafsi nikiwaza niko wa moyo wananunga mkono ngelifunga vitu vyenu narudi. Mtakuya tukishapata solution ya amani ya roho. Juu hatuna amani ya roho. Soda hawajali na mimi. Juu wakati niligonjwa kuliko wanitunzishe wakanifukuza, hawajiinterese na mtu. Na njoo nikashwazire maisha ya kisivili. Ya solo penza mama Rosalie soki ba Congolais bazali koyeba histoire ya Congo malamu te ezali mawa. Donc yango no moni de ba makelele onyoso basala kana poto awa. Soki ba mindele bazali koyoka bango te bazali kotanga matoi seke ba mindele basi ba comprendre te bazali bato moko bazali ko si ba comprendre te ba Congolais bazali bato moko bazali ko taper à côté. Basi ba comprendre que oyo ba Congolais ba kambo bazali ko bezali réalité te. Comment expliquer mundela yebi réalité koleka yo moko Congoloza ko beta toloke ngai mwana Congo mais oyebi réalité ezali koleka na terrain ya makambo ezali koleka na mboka na yo te ozali ko ganga kaka ngulu bino na ba opposant Congolais ozali ko ganga kaka ngulu bandeko bino kokanisi ba mindele baza bazoba tango bato lokola ba Roger Lumbala bazali koya awa pona koyebisa bino ke non talabo bino kokanisi ba mindele bazo bayebi ke Roger Lumbala c'est un criminel. Roger Lumbala participant na groupe ya ba rébellion oyo bazali kuna na est bayebi ba safas ba catastrophe ninyo bango basala mindele ona baza bazo bate bayebi yango moni ete lokola Congolais comprendre na kate Congolais yebi makambo wana nyo sute Congolais azali kaka kidiba
yango bomona kata ba mindelo toza koloba toza ko sala baza ko bouger te po ba yebi histoire bien ko le kabino ba yebi te bino ba congolais bo yebi na bino histoire ya Congo te boza ko sala kaka makelele lokola ba tiaku bo yebi histoire te parce que mundela ko comprendre te tango boza ko lela te ba mama na biso baza violé ba mama na biso baza violé mundela bibo bato bazali ko lela ba mama na bango violé mais tant que bazali ko mona ba leader bino bozali ko supporter bazali ko mona ba ko supporter ba dokola ba Roger Lumbala mais mundela zako kama bime koma na moment ya rébellion bato nde bazali côté à est tant ya ba violé nginda ki bato nde bazali ko encadrer ba élément o makambo ba violé bande ko salama pour moi expliquer bato bazako ko yebisa biso ba makambo susu mundela yebi histoire bien ya ngone te bino ba kombata boza ko salama kelele botika ko distraire bato papa botamba to continuer ba masolo na biso complexité qui fait que les conflits sont perpétuels chez nous au Congo. Tutasema kama ile violence sexuelle ndio silaha yetu kubwa ndani ya commandement. Kuna kuwa reunion ambazo zina usika tu kwa wale wakubwa wa chama sawa vile wa colonel, wa general na wa majoro wa moja wanapaswa kuingia ndani ya reunion fulani na mule tunaweza kusema mambo yetu ambayo wale majeshi kidogo hawataweza kusikia. Sisi kwa binafsi kwa sababu tuliweza kuona kama ndio ile naweza kuwa njia ya kuweza kuchokoza gouvernement, tuliweza kuiapuye, lakini hatukuweza kuiambia majeshi. Wakati walipokuwa wakiitenda mambo kama yale, sisi ilikuwa ikitupendeza. La violence sexuelle est utilisée souvent ici chez nous comme arme de guerre et d'ailleurs à destruction méchante. Parce que, vous savez, quand quelqu'un veut vous minimiser, peut prendre votre femme. Et c'est là qu'ils se sont rendus bourreaux ou seigneurs de guerre. Quand ils arrivent quelque part où ils ont été plus forts que les autres, ils prennent leurs femmes pour continuer à les démoraliser. Tulisema kama ile violence sexuelle nayo ni moja ya njia ambazo ziliacha gouvernement inatuitisha sisi kuweza kuikala pamoja nao na kuweza kutuletea amani ya kutoka ndani ya pori na kufika ndani ya nchi hii hapa Goma. Na ndipo pale gouvernement iliona kama ni kweli sisi tunaendelea kuharibisha. Kubuna na biso eza kukata kabiso bakisi. Tukache libele, tukache na nzoto, yase, tukikotia ngo, kuna na kahala, babenga kahala, kuna nganga kisi na biso, apre abandi kukausango, ya kusala ba solution ya bakisi mosuso ya kukata biso. Biso ezwa kabiso te. Bango choto beti bango masasi. Ezozwa bango po bazana kisite de kishango yo bazaki kukata biso yango biso tukipakate ezande service ata papa nanga na koboma ata mama nanga na koboma eza service commandé maweza te. Tukikuuliza kujua nini ndio yenyewe ilikuwa inatuma na violeo. Na usikie uko libre kusema mimi. Nikibisema sana ndabikumbuka na hata usiku vitabilota njoo mimi nasema tu ile moja. Sasa vile vitu vya mlifanyaka vile vya kuviolea, kuuana, vitu vile. Eske alikurudilia kisa moya mkichwa?
Me kwa leo siwezi waza hata ile juu. Na hivi esko na regrete akabile sana tena sana. Kwanza sipendake ni bisemi. Me unajua kama jo vraiment bile bikutoke mkichwa, il faut nakuwa capable kwa na bisema. Kukua na bisema? Ndi. Il faut nakuwa capable kwa bisema. Tukulombe kwa na vilalamika inje, mais il faut nakuwa na mtu mwenye unapasha biongea navyo. Donc munganga kwa penda nipate dawa ile ya kuniponyesha. Niko tu mgonjwa juu. Mtu anagonjwa kazi zingine maugonjwa na anapona. Niko najisikia tu eski ugonjwa gani hii ya kukua na nani tu iko sana makali mame yo haiponaki. Na binaitiwa nini? Ni sorte moya ya syndrome ya stress post-traumatique. Donc blema evenements ulifanyaka zinakupezea kwa namna zinaacha kitu kadogo hawezi tena weza kujidefendre kwako. Mimi nikipata deception saa hii ndeza sirika kidogo kisha mimi najiresaisir na mimi naendelea kuishi. Me wewe ukisirika bai kufanya kitu yenyiko kidogo utaona sasa vile dunia inaishia pale. Sasa ndio nikakuwa napenda banipatia hata na mie dawa ya kupona nipone. Okay. Bon, alors tutakuandikia dawa yenye kuendelesha. Merci. Bon, sawa. Tutaonana kwa seansi za psychotherapy. Ndio, ndakuwa nafika hapa. Ndio. Les violences sexuelles que j'ai vécues m'ont poussé à se révolter contre ces actes. Quand nous on était avec les RCD, les ordres n'étaient pas clairs pour les opérations, mais ça faisait directement, ça stimulait les militaires à aller prendre des femmes. Parce que quand on dit, lorsque vous arrivez dans un village où vous avez conquis, tout ce qui est là vous appartient, les femmes, les choses, tout ça, ça vous appartient. Voilà, c'est en quelque sorte un ordre de dire allez et prenez, faites. Je n'ai pas voulu continuer et je suis entré dans l'église. Et là, on m'a consacré comme révérend pasteur et aumônier de la 10e région militaire jusqu'à aujourd'hui, les fonctions que je suis en train d'assumer. Kama hivi shiba soda, siku za mingi tunatumiaka nguvu zetu kukamata wanawake. Haiko vile? Bali bakwaka banabakamata na kinguvu, lakini kwa leo balishaka bakia babibi ya basoda sababu balisha kupoteza ubikira wao. Haleluya. Karibu baba pale mbele. Angalia kule ngambo. Karibu. Bala Nzambe, haleluya. Amen. Bala Nzambe, haleluya. Amen. Tuza basoda. Sisi ni waaskari. Bala Nzambe, haleluya. Amen. Oh mwana na ngai. Ule ni mtoto yake. Olinga te. Upende usipende. Metango wana tanzaki na babitumba. Wakati tulikuwa mavita, bala ya banikebwe. Watoto wapata hapa ndio walikuwa mabibi yake. Na maana mwana kenaosa bien. Alikuwa naona sawa, alikuwa anafanya vizuri sana. Pesa inga komo Papa Bishanja. Bali muambiaka, bali mpatiaka jina ya Papa Bishanja, ni kusema nazi oyo na changer nazi oyo.
Akikamata huyu kesho anabadilisha na kamata sawa huyu. Kama msuna bandai ko sala boy. Na wakati fulani alikuwa anafanya hivi. Kama watu za basoda. Wakati tuko mwaiki. Ndio tozana makasi. Na tungali na nguvu. Soki na lobby yoko kudutete. Nikikwambia usidute. Nako mwana zonga. Mtoto rudia. Nako za bangota msuna temisi bango boy. Na wakamata zazi moja na wasimamisha hivi. Kwa bazako banga. Juu wiko wanaogopa. Tango tosito zimbo katozana bitumba. Pale tulisha kamata mgini tuko muvita. Wana za suko linga bangote. Haiko tena kuwapenda. Hoteli msabango kaka. Na wasimamisha tu vile. Wewe yako simba boy. Ule anakamata hivi. Oyo te. Huyu hapana. Oyo te. Anafinyanga hapa huyu hapana. Oyo. Anafinyanga huyu sasa. Nzambe haleluya. Lelo yo. Sasa leo. Ndenge na komi lelo. Hivi niko hapa. Atuka na bongwani na note. Aseme hajageuka. Mais bosta mbela pona ngai. Haleluya. Lakini Mungu anakataa kitu kama na hiki. Sababu huyu mtu ambaye ametendewa hivi anabakia na kisomo. Anabakia mtu wa kushoto vidole. Anabakia mtu wa aibu. Anapoteza usamani wake katika society. Amen. Amen. Qui donnera la paix dans ces continents d'Afrique bien-aimés, quand la guerre est généralisée partout. Qui donnera la paix dans ces continents d'Afrique bien-aimés, quand la guerre est généralisée partout. Laissez passer, ce sont les négociations. Pour les autres, ce sont les armements. Nous disons non, non, non à ces propositions. Qui nous donnera la paix. Pour donner la paix. Ebele bazali koluka wapi tokoki kozwa boboto nengana mpe tukoyebisa yo ata obeleli wapi ata basali négociation ata obondi na bisumba na yo ebele bazali koluka wapi tokoki kozwa boboto Aldol de Cananias est indiqué dans le traitement prolongé des durées et de l'agitation de ces effets. Les patients peuvent se réintégrer plus facilement dans la société. Na tena nikiacha ninaweza kupatikana na ugonjwa tena ya kichwa ya mambo ya kufanana ubakaji tena inanirudilia kukamata wanamke na force. Nina kama sipate dawa siwezi rutilia, maana nimekwisha igomboa na miziki. Wakati
ile susi nanifikia, ninajidistraire na muziki, na ndio maana ninaweza sema kama ali obushara tu agweri amashara tu nkabandi kabana koki arakagi hulika arali oguhulika ali okadera no kushara bwene charali oguhulika akaja kola aja lonze franka aja kola tunikolo abandi bakana wangu ali mujisirika nakayobo nakadandiri akashibigilwa lireyo mundere nakahaberi eri ashibirilwala nakahaberi kufachirwa ajirifire yo munda naka numva byakazi ka byakanduma bwene ne bulyanta mayiri kuri kuguma osire no mugenda kwagenda ali mayiri kwajire yo munda nakahaba guri eri wachiberi arjihali mayiri amabyajiire yo munda ulia nantairi kabaga binaga chikewa tu kabaga yo munda bakagishurira ebyamasasi byagarumire byamu dondirwe kabaga byakamulwazi byonaga nanchikewa ko nichinta mayiri giriko byakababiri mayiri Rawo yashire kone rwana muyankirira nka mwana wiru amubabalire no gushimu yankirira nka mwana tu okwanaliya ayosire anashibirire rwanko kwanalera ko yali mwana ko anagendekire kandi anachirerwa ya kukreze ni kazi ina kusante nayo iko ngufu, na ile kazi tunaendaka 4 jours par semaine, na ile 4 jours tunapata $1 por semana. Ni kazi ya mtu mwenye kukosewa na ingine kazi. Ukau sina kitu, ninaweza kuwa naogopa wale nilitendeaka maovu, juu hakuna vya kubasaulisha mabaya nilibafanyiziaka. Na maana ni kwa akili yangu, wakati nikishakuwa na uwasiliano na watu, na ndio maana nilipenda kukue masama. Hey. Bonsoir chérie. Hey. Allô bébé. Naona papa. Ulishinda? Dans la carrière militaire, j'étais des gardes à Panzi, à 8 km de la ville.
j'ai vu une fille qui venait de l'école. J'ai arrêté directement, j'ai stoppé le taximen parce que je l'avais aimée, elle était vraiment très belle, j'ai trouvé qu'elle est très belle et j'ai commencé à l'aborder, j'étais en tenue civile. Elle a d'abord accepté. Mais lorsqu'elle a découvert que j'étais militaire, elle a commencé à me fuir. Elle a commencé à se cacher, mais moi aussi j'ai cherché beaucoup de stratégies pour de temps en temps me croiser avec elle. Elle me voyait en cours de route et fuyait de l'autre côté, mais moi aussi j'ai détourné pour aller qu'on se rencontre. Et petit à petit, on s'est familiarisé. Je lui dis non, je t'aime, je voulais te marier. Première soirée qu'on s'est rencontré avec madame, je lui ai dit que tu dois rester ici, tu deviendras mon épouse, tu ne sors plus. Après avoir préparé la nourriture, et quand elle voulait, non, elle menaçait, moi je vais partir, je vais taper sur toi. Si tu oses, je vais te tuer. Tu dois rester ici, tu deviendras ma femme. Bon, effrayée, elle a commencé même à pleurer, mais je l'ai connue maintenant comme femme. Parce que j'ai l'intimé l'ordre. Ôte tes habits, allez, couche-toi. Et on a commis des relations sexuelles ensemble, mais elle n'était pas vraiment, ce n'était pas de sa propre volonté. Mais quelques jours plus tard, elle va se familiariser avec moi. Voilà comment je me suis marié avec mon épouse. Mais aujourd'hui, vraiment, elle m'aime beaucoup. Parce qu'elle a trouvé que j'étais quelqu'un qui voulait se marier avec elle. Et beaucoup de foyers ici, beaucoup de militaires se marient comme ça. Wakati niliolewa mie, nilikutana mume wangu alikuwa anakunywa pombe. Alikuwa pia anavuta sigara sana. Na ile iliniletea kuhuzunika na nikaanza regrete. Vile alikuwa mkali sana, kosa kidogo hivi mnyumba na naanza makofi. Fua alikuwa ananipiga, unakuta sura yangu ishavimba hivi. Kila kwenye ndapita ananiuliza nilikufaa vile. Unasikia na haya ya kueleza nini nilikufanya vile. Alikuwa ananipiga kabisa. Nilikuwa naona sana toka kuvita, unakutana unaona tu haiko tena muhali yenye alikuwa nayo salienda kule kuvita. Mtu mimi nakuwa saa mwenye niko na peyepo kasi. Inakuwa saa mimi ndio nilimtuma kule kuvita, anakuwa mkali sana. Jeshi anaweza maliza vita kwa front, lakini vita inaendelea mumwaki paske alikuwa traumatize kule kwa front. Sasa na kote ya rebele na kote ya jeshi unakutana ile traumatisme iko. Sasa ikiwa hakupata matibabu, unaweza kukutana anaendelea mwa ile hali ya vita. Karibu. Jambo. Habari? Nzuri. Mko bien? Ndio na mimi nilikuwa kukuona. Kama unaweza azimisha radio tuzungumze. Ndio. Mimi ni Ashile wa ONG Gau. Na ndio vile tulisikia kama ulisema unapenda tuzungumuze, uko na maulizo kuhusu vitu ambayo ilikufikia mambo ya reconciliation. Kama sijui kama unaweza kuniambia ni nini ili kufikia wala ulifanya nini kusudi useme reconciliation ikoe. Ndiyo mie niliishi na mambo ya ovyo, niliishi katika ni mambo ya ubakaji, nilikuwa
nikikuwa nikibaka wabinti wanamuke, na kwa hiyo dhamiri imenikataza. Sasa kwa leo unakumbuka wale wahanga, watu ambao ulitendea mambo yale, na njoo unapenda mkutanane? Ndiyo. Ndiyo. Ninamuogopa, lakini inaweza kama akinikubali inaweza kumtosha ile roho mubaya alikuwa akikanda, inaweza toka. Haone kama inaweza kwa mzuri kumupatia kitu kidogo. Mzuri sana. Ndiyo. Na unawaza unaweza mpatia nini kusudi ile ifikie kwe itapita, atutenda kwa leta ile mtu anaweza lipa kwa leta na kufungwa aone kama tunaweza mpatia kitu. Sawa, vile kitu gani unaona unaweza mpatia? Nitaitafuta. Unaweza itafuta. Ndiyo. La chanson c'est Génération Yassika. Enjoy sasa. Okay. Ni aje? Na ulishakuwa nayo siku ngapi? Miezi 3. Ndiyo. Na uliuza ngapi? Uliuza ngapi? $15. $15. Ndiyo. Na leo kama unawezesha wanaweza kupatia ngapi? Mbo hayagawi, lakini kukipita mwaka hata $100 watanipatia. Na sasa unakubali tu kama una taipana? Ndiyo. Hivi mimi sitasema sana, nitabaachia kila mtu anaweza kujisema tatizo yake ni nini. Sivyo? Tatizo yake kabisa ni nini, kusudi tuangalie kama tunaweza kupata msaada pamoja, namna ya kutembea polepole, na inaweza kutusaidia siku moja tuwe stable katika maisha yetu. Hii ni masituation. Sawa? Hii banaita masituation za maisha. Situation kama vile uko naziwazia njogi sisi kwa zinayala muwegi. Wakati uko mfuro njogi unasema hauwazi yako kitu. Si njogi uko naenda. Njogi uko vide hivi. Si uko naenda yako huko saa kitu kimoja hivi, hauna kitu ndani mwako ya kuwazia. Sasa hiyo nafika kwenye unaikala, unaanza unawazi. Watoto yangu wenyewe niliachaka, kamoya kanaanguka hapo. Sasa moya watu wangapi uliuaka? Unaanza kuwaona, unaanza kusikia kingine kinayala. Kwa mwisho unakuwa dépassé, sasa vile unaanza kuvuta mabangi pour que ujidroge usisikie kitu, unayala mwa niveau. Nani mwenye anaweza kutuambia eske ile ma situation baletea kama ndoto? Male ma situation nyo nasema selon mi. Sama mimi nakuwa kama nalala usiku ninaona ndoto, nakumbuka gisi mimi peke yangu naua watu, nakumbuka gisi wanakamata adui wananiambia ni muue, na mimi namuua direct na anakufa, au mimi nakamata kisu nampiga anakufa pia vile. Sama anaweza ona mwanamke anakuya, sama anaweza kumbuka tamaa mwanamke, mimi nakumbuka gisi namkamata na mimi namvula mangono, mimi nampiga direct maji ile biote. Sama nakumbuka nasikia niko sama nashituka mkitanda na lalamika na hakuna mtu mwenyewe ananikamatia mshingo. Ni difficulty ndio. Sivyo? Ni difficulty, lakini nilisema mbele kila problem inakuwaka na solution yake. Mkapiteni mimi sione na zonki na disu mwenyewe mimi naanza kuiona tu mubaya, kama nirudia hata mkisivile mnifanyishia nguvu nirudie. Juu wengine wanapata na tuko nabo perforce moya, mimi niko najiona saa donc atampo wa Mungu mimi naweza kubakia. Siwezi kuingia mparadisi.
hii mateso mimi natesekea nchi inakuwa kimya. Sasa hii masiku naanze kukosa kienye droit yangu. Beko nanituma nene nikauane, beko nanituma nene nikabakane na kolere mwenye niko nayo, beko nanituma nene nikaviole vitu ya watu. Kwanza na hapa niko hapa mwaka tena sijue vile butaningilia. Bo, eske mwe bote mko na nataka niwaambie yangu example. Mie peke kwanza nilikuwa nilivyola karibu 6 femme. Bana mke 6 wote mwa ile maperiodi. Fika kwenye kufurona kamata huyu naendana naye kule kulala naye nanko. Nikaingia kunywa pombe. Nikaingia kuvuta bangi. Nilikuwa trekasa. Unaona? Kwa hiyo yangu example ilikuwa ya kutatanisha. Kuko wakati mimi nilikuwa nikikuta mtu nakamata kisu na mchomeka mimi najipitia rwangu. Unaona? Kuko wakati nilikuwa hata huko mrefu na kupika double pat na kuacha pale na nyanganya montre na unaona? Sasa leo mimi nakuwa mzima. Kwanza nyinyi wote si mnajua kwangu. Nyinyi wote mnajua maisha yangu. Na tunataka kesho kukue example kati yenu mkue exemplary mwengine. Si je suis dans la lutte contre les violences sexuelles dans l'armée, c'est parce que moi d'abord, j'avais dit que j'ai été violeur parmi les violeurs. Et j'avais dit que j'ai violé 6 femmes. Comme moi-même j'ai changé, il fallait que je cherche à ce que tout le monde puisse changer. Voilà pourquoi je suis dans la lutte contre les violences sexuelles. Nanti aliro kukula kwa mbugana kwa mbona ene ka olwamva urayo buhiri eki olongo tsimire kumubona kumubwira tu okulongo okwalonze kuri mubwini kamashamba la mwene ngende yatibihunyire nani mbeho nawo pe rewene mbele ya halira shamba la reshi aha Bas favori na aligoro wachi derraga bio shabri achunenda ndatisema churun kengere bio dira basi ndakusema ndikenge buyanda kutrampo na birondera bio shimba ko kubuzinda ndiye byana chibi kengeza binje bwenene. Sasa nawe kaba hali ya madoso akaba ubwere wa mdosa wana mdosa sasa ubu ni jamango bishibya pikiraga wene ubu ni okunili ori akalamo kali nalichi na chilimbira ndisiporte na papara wani na bena wiho kubikuika gomango bishibya pikiraga wabango maheza bahati zoshi zemwani zoshi aba rachimbo nako bakawa zamungabaniye na chilongeze cyo kwibyo bimpikire kisha kuikanzalira amesha uramanyiriri erirondo na kabira muntu mukulu omukalamo yani nankengwe ko kiwe ogenda omukura rimanya ogenda ojiruma kalamo kanika kushika kajumishi
na jijire mabima na kokize bwenene nantyo tubabalirane bihuere kulirweni obona nana kwere komure mambi muntoli kudo kwana na kurigane atokana nana chiroko nanonze uyaba kulube sheria nane bakonta baze kubunyanye ntakwanye ngwere Adia kala bamanyire abashote chidoli omunjira churura gwere master wani naye nti achuru ya ahezire gyana hera no shadro basi we ukologo bamukaba soda kuri gikuguma nashijira bikanti amaisha gani atoka abono ku worumire akaba amisha gani kara bisirentia worumire amaisha gara bisire tamanyirigi omuntu wadro ku we kologo ya amaisha gondi ku irweri yawo papa ko ku irweri tamanyiri kuri wakamu aho hoshibulia atoka yali bidari koni chochari magangu yamira ukumba balire buliana ni nyene na kosizi na nani nagwere na mazibu chikone omukuja kwa langa liroku ndesire loshi nkula kire chochari magangu la kire bwenene oku omba balire sana buliana ni nyene manyiri oku chali champa wejulu kumurima na wikanti chojulu cha chindi kumurima kuikabona chiko kyubona bakubona gana isa wali manyo kuana shomponi obonjo mavuke murima gano kala gwacha kidogo koko bulia ifitaka balira weno muntu bulia wene nani ne fazigirini bulia ngo njirire kitendo kibisa ora ndandiro kura ora zigiri yona kano so kwere kewe eringa shawo onki shawuri yongo ko balira ge na ne byo shimita ziro muri manda chikali wasiko aliwa ishiri hali jo wazero ana chibonane oranka kuchihola wachiholaga pero mungu mashibira baza ha mashibona nechi sawa balira nagato koko kahali biwaka wadira nao wakamuha kwechijiro yo wahuno okudere okubulyandi gimukenyi gware higolobe yani yoki nani bulyanga ire binajijire nana hihana Nachi na mwana tagaira kabisa kusikula likazira na bishimira wanene nechi kushinda na ne birwabwe ne doshi nechi wasimire kabisa kubona kwa na shiro ku kengero ko ni rujuli bank
ndenge ezali bonjour awa boye nazokoba kaka mosala ya koteya bato sur les violences sexuelles lokola nasilisi na Sud Kivu sikoyo na mati na nzela ya Goma po ete toteya mpe bango baza mpona bango mpe bayoka likambo ya malamu kozala yango pa C'est déplorable pour l'avenir parce que il y a encore des violences sexuelles qui vont encore se perpétrer. La population congolaise est fatiguée. Les femmes ont été violées. Les familles sont chambardées. La société est presque divisée. Et la population congolaise a besoin d'une paix pour reconstruire leur pays. Le Congo, mon pays, mon souhait est de voir le pays d'abord dans un calme, dans la paix. Bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda ba image pe bouti komona ba réalité ndenge nini makambo côté ya est ezali koleka olie bato bayaka kokosa bino otala boye o Joseph Kabila salaki boye na banzi bino moko bomoni congolais ya mayele alukaka ba kosala ba recherche pona koluka koyeba ba congolais omoni bavandi esika moko o bazala kaka bazali koyoka kaka ba masolo de bouche à l'oreille na banganda bango nde bazali bato oyo bazali kotikala kaka na kati na bakeskese mpe bazali komanipule bango facilement yango na tolobi ete ndeko omoni ndenge baninga bautaki kozwa ya kwenda lelo na Congo ntango mosusu ndenge bazali wana baza mpe na bakeskese baza kokanisa mpe baza koregrete alors yo ndeko banda komituna ntango osalaki ba démarche mpo oya na poto nani apesaki yo ata 1 likuta nani asungaki yo kelelo bato wana bakomi lokola ba propriétaire na bino awa ekomi ete akoloba mwa likambo moke po na Congo o il faut bobimisa mwa 10 euro bopesa akosala mwa likambo moke bobimisa bopesa bandeko il faut bomonaka mosika tala bato lokola ba Roger Lumbala baye awa na balisanga bonganga bandeko voyage moko okomona kaka ke baye kaka ndeko lukambongo voyage moko ezata na sens te balobaki yo bakosi bato ya Congo bakei po bakutana na bakonzi européen bazwi invitation bandeko ata bato ya parlement ya banglais yango balobaki bamonani mpe ata na bango te baza kokende kaka epai ya bakombata kokende kaka kobetelaka bango bamasolo ya lokuta kozwaka bambongo bandeko ekomi te soki ntango mosusu baza na France balingi bakende Allemagne ekomi fo basala cotisation po bafutela bango tike bakende ti Allemagne bandeko oyo liti ya ndenge nini po mona ete baza na bango ba escroc soki bakokende Angleterre ekomi ete fo ba cotisation esalama bandeko bakomi na Angleterre ekomi ete bato Angleterre bapesa ba 10 livres pona kosupporter bango na esika ya kolala bandeko likambo ya kokamwa yango na ete bomoni pe mondele alakisi bango sikoyo vrai face ndenge ezali na bandeko baza ya kozinda na Angleterre moto esepeli boni tongomo azwi ba interdiction ya makasi na émission na ye akoki kolakisa marche ya bakombata te événement ya bakombata kolakisa te ndenge ezali na boni tongomo akomi na ba interdiction na ba émission na ye somo bandeko mondele sikoyo alakisi vrai face na ye oyo nyonso akomeka bandeko ekomi na risque moko ya haut niveau risque oyo tozali na yango ya haut niveau ndeko ata ozali belge soki babelge balobi basala okanai bakobotola yo mokanda mpe balongoli titre wana ya kibelge oyo bapesaki yo bazongisi yo na Congo mikolo oyo belge aza kosakana te mikolo oyo ekomi 2 fois te bandeko babolingo tozali koyebisa na bino epe ke boyeba yango malamu mokolo mwa mardi le 24 tokoyamba bongo ndeko Richard Lumumba à partir ya 19h30 na émission na biso pe ba question ya bandeko oyo bosi bopozaki tozwaki yango ndeko toyebisaki bino ete soki otuni motuna na yo koma kombo na yo na ville ovandi po ete ntango tokosala présentation po ete toyebisa po ete ba auditeur bayeba nani a posé question soki osali bongo te ndeko ata otuni motuna na yo bandaki kozela soki omoni motuna na yo eleki te seke opesi ba précision nyonso tu oyo biso toyebisi bino te
okomi kombo na yo pena ville ovandi sima otuni. Le 24 tokoyamba bongo ndeko Richard Lumumba mituna na bino tozali kozela yango soki ekomi ekozala bongo malamu po ete totuna yango na Richard Lumumba. Pe mokolo ya le 26 après avoir koyamba ndeko Richard Lumumba, le 26 nde tokoyamba ndeko président des jeunes ya PPRD kuna na Belgique ndeko Adam Chalwe. Yende tokoyamba ye le 26 pe to sengi na bino ba mituna na bino botuna kayango deja tango oyo po ete toko tuna ye mokolo oyo tokoyamba ye yangwana na tango oyo bandeko tozali kosenga na bino ebongi malamu tango tuni motuna opesi kombo na yo opesi na mboka ovandi opesi na ville ovandi wana ekozala po ete présentation mobimba tokosala mokolo oyo tokotuna ye bamituna tokotuna bango bamituna nde tolobi na bino ete boyebaka yango ete le 24 tokoyamba bongo ndeko Richard Lumumba pe le 26 tokoyamba bongo président des jeunes ya PPRD ndeko Adam Chalwe. Bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango yangwana bozala kaka bisika bozali na sima bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 kasi bobosa na tete na tango oyo tozali kaka na recherche pona koluka ndenge nini toko entrer pe a contact na monsieur le grand maître Zombie kuna na Afrique du Sud po ete tolingi pe tosala émission monene na ye po ete soki tozwi ye nde tokozwa toko pona date o toko sala émission na ye po ete toko tuna ye ba mituna yende akopesa biso ba précision ya solo yende akoyebisa biso ba vérité po ete ba makambo nyonso tu o ba kombata ya Afrique du Sud balobaka ezali bongo kaka lokuta na lokuta nde yende akoyebisa biso vérité ya makambo ndenge ezali koleka kuna na terrain. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000. Merci. Ennemi ya Congolais mosusu te botika kokosa babomi Congo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bangu na Congo. Bambuki bazali na bolingo ya Congo fo banda kobeta bato na nzela tozala na bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na kombo kolabo yango te ce n'est pas ça to kofinga président de la république ou bien mama Olive Lembe yango te to changer mentalité to kongwana. Makanisi na yo na oya ngai soki na malamu nde totongi mboka ngai mwana ya Congo na lipana ya mboka nalingi na telema mpona suna Congo pema ya Congo eboni moto te Congo lenyonso asengeli ya telema moto oyo azali na bolingo ya mboka na ye Congo akolakisa yango na misala na kati na mboka na ye voilà moto ya boye nde tokoki kobenga un vrai combattant. Iso ba diaspora tolamuka na pongi tozali
ba œuvre mwana kate ezali na besoin ya makanisi na yo ya malamu ezali na besoin ya makanisi na yebuma ya malamu ezali na besoin ya makanisi na nga ya malamu soki tokanisi yango emeka ekeli boso kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko kongo ekendeli boso kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesana maboko kongo ekendeli boso. Zoumel Mine, radio ya vérité, Longonia. Mama congolaise masawa na Washington Oli matondo na katikati Muna Bwala QVCP na Katia Hollande sans oublier Sylvine Zadi Minou Pembe Vrai chéri Mama Rosalie Papa Roger Aye Bazobanga Papa Roger Aye Bazobanga Mama Rosalie Aye Bazobanga Mon petit bateau, mon fingi bateau, mon petit témoignage à ma bécona boka bola bola. Tobengi ye nani ye kibola bola. bande ko babulingo na bande duti ko na emission na biso oyo tosileki ko likisa yango ko ete boyeba masango nini oyo bino bande kozela na bande te moto na moto asili kotire leson na ye na oyo isili ko bama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bande te mbala ya nsima biso bito Zoumel Mine kokoza na te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoumelmine.com ezali wana mpona bino na bande ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.